te liwa oya ye na ndenge akufaki wana yebango bien que liwana ezaki bien parce que ezaki déjà préparé na kati ya monde des esprits talisa mutu oyo ezali secret mama Shako azokende na lola to akende na lifelo bolamu na ende nzamba lobi bien que ina fatakana ke bino bosalisa eti bolongolela bambasu azanda oye pasoni echo tango lo bakenda oye pasoni echo moseke pasoni echo mando ya ozwa kisi to ando ya osani ayaki basalisa ye parce que mutu anoko produire ye ezaki echo mutu anoko azaki financière na ye moi je suis un chaman pour défendre contre les forces du mal t'as comment on a la siko yo bi loba loba sala rien boka soy no ba mona yango bien que bando balandi bozomona soy boka lisusu aboyimba misato yango soit yango soit yango oyo yango est-ce que na finiki na finiki so yango na finiki te ekokisa miti na tangi prière te ekokisa miti déjà sikoyo so eza susu nasali prière nakangi boye botikaka makambo oyo Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, batata ba mama balandi, il y a Vision Plus Télévision, plaisir eza makasi ya ozala liboso na bino lelo, pour nous représenter émission Oyo, ndenge boyebi, Mama Shako, actrice, comédienne Mama Shako, akufa ki atika ki biso. Ma kambwebele zolo wa manasima kombo na ye, lelo toye tobeta masolo ya Mama Shako. Mama Shako azalaki nani? Mama Shako azalaki wapi? Nani asimbaki Mama Shako? Mama Shako balongoli ye minu pona nini? Est-ce que minu balongola ye Mama Shako eza minu oyo biso tozomona to eza minu oyo biso tozomona te? Tozoyamba mutu moko oyo azalaki pire petit to pire petit ya Soni Echo Mosadat. Esika Mama Shako abandaki kozala mwa mingi ye alobike liwa ya Mama Shako eza normal te ako expliquer biso au cours de l'émission liwa eza normal te ndenge nini parce que balongoli mutu minu tomoni na ba négligence na mambo eleka ina hôpital ye alobike liwa wana eza normal te alobi expliquer biso Mama Shako akufi ndenge nini. Sans plus tarder Tozo yamba invité na biso o eza bongo Maître Abdoul pire petit ya Soni Echo Mosadat to lukato yeba Mama Shako akufi pona nini. Maître Abdoul, bonjour. Bonjour ndeko na mobali vraiment merci makasi ndongo yambenga lisusu lelo toujours bendele ya président Soni Echo Mosadat nzungu nyonso atika ngo ipana ngai nzungu nyonso ya président Soni Echo mon maître spirituel que tu me repose en paix. Donc, Nzungu na union se appelle Maître Abdoul, le gourou du temple 7 fois maître, les 7 danses des esprits. Merci beaucoup Bandero Balandi. Bolanda vraiment émission on a attention belé, na keba pe belé parce que ma mtoro solo la awa eza moko ya ba vérité et les étés et blessés pété. Tous en a besoin de ba vérité. Maître Abdoul toko vanda poto solo la siko. Ndenge na bandeko lo Bandero Balandi siko to linto solo la na Maître Abdoul. Ayebisa biso liwa ya Mama Shako parce que ya lobby nga na odiembela na maloba na ya bi liwa ya Mama Shako eza normal te biso to mona nga normal mais ye azomona ona miso mususu mais avant to kota masolo na Maître Abdoul na kopesa mbote na bato nyonso basala ke to koma na bandako na bango. Madame Bella Dinganga place à Zouami depuis Londres, je te salue maman, merci beaucoup. J'aimerais aussi présenter mes sincères condoléances à la famille Kaloufouila. On a perdu, quand je dis on, je fais partie de la famille parce que mon beau-père est décédé. Papa Pierre Kaloufouila, repose en paix papa. Donc la famille Kaloufouila est en deuil. Le corps sortira demain. Donc de la famille, moi je présente déjà mes sincères condoléances. J'espère bien que non, tout va bien se passer. Trokenderotiga papa, lobby samedi na Bas Congo.
Donc nzambe mo mutape sakaye pe mo mutazwaka. Merci beaucoup na l'assistance ya bateau nyonso ba assister biso. Merci beaucoup na bino. Maître Abdoul, Mama Chako atiki biso. Oyebisi biso awa. Bon, na lobi oyebisi biso ngana olinga yo moko loba na bateau ba olanda biso. Maître Abdoul, est-ce que vous pouvez expliquer biso relation nini ozana na Mama Chako? Bon, vraiment merci na bande kono so bazali kolanda ngai. Kombo na ngai ezali Maître Abdoul le gourou du temple. Et ça c'est batu musu ba yebinga, et ça musu batu musu na ba yebinga pété. Kombo na ngai ezali Maître Abdoul mais anda ko ezali Maître Arnold. Alors, relation moko te na zana ngona Mama Chako parce que nazalaki na relation na ye tauke e chomo ava kufa. Tango abandaki koluka makambo epa na biso ya ba protection. Président Sony et Cho, mais faut le bien pour battre comprendre. Bon, parce que tant bien Echo parce que c'est mon papa. Bato so ba biki Echo. Ça date c'est le mani autour trop à pentacle. Pour combiner à donner yango wana mingi. Donc relation auto za no marché parce que pourquoi? Abanda ko yana prévoyance na kaukati. Et pas na y a pas maman est-ce que tu n'as réponse en paix maman ya bibale. Moi ça sonné pour Echo mo ya liboso o ya cha alliance. Et pas to kufa kala mingi te. Abandande ko yakuna. Do tango ya bande ko yakuna nga nazana matadi tango nga na zongi nde na selaka ye musalamu maladi moko abokela ka inano. Babokela nani? Babokela Mama Chako ava kufa babokela maladi mo ya PC. Osolanda babokela na maladi ya PC. Pe to lobela ka bien mama yeba ngobeke yondo otikeli mama batu no sebate ya bate il faut soko za prudente. Yeba yango bien ke eko la passe na lelo pe nzambe pe alobike azwi molimo na ye akino kopema na ndenge kimia do yeba yango bien ke liwa oya ye na ndenge akufa ki wana yeba yango bien ke liwana ezaki bien te parce que ezaki déjà préparé na kati ya monde des esprits do bato ba préparer ki Mama Chako alonga parce que pourquoi bazaka na bagarre des esprits entre bango na bango ba mikolo o basaka ba théâtre. Ozolo nanga itango zolo baboye batu ba prepara ki yango ba oui malembe nga atikeli au micro nga na kanti loko ngo tsuka ka bongo oyo tuna nga parce que nazo lo bango parce que pourquoi to kotana mama mususu do tango yo mona ki ba kenda ki na hôpital e komba longo le mino ozolo nda do mini wana zaki préparer na kati ya monde ténèbres ozomona ngo do kilo o banani ba mense bazwa ki ya ko traîner ye ba sala soin na yete kilo wana ezaki préparé na kati ya monde ténèbres azalaki déjà mutu moko po azali star do yebango bike star soko okangi nsoto na ote yebango be deke ozobela ekozala ba ange mabe bazalaka ange pe malamu bazalaka ba siveka bato surtout bato malade ba ange ya mabe bayaka ya malamu pe bayaka mais yeba yango be yo mutu soko ozali na kudira te kudira ezali na kondima yona mutu tango ozali maladi tango soki na hôpital yebango fo baki lobi na kobika soki olobiki na kobika yebango biki mitema ya batu oyo bazo traiter yo yebango be bakoza pe na confiance kobikisa yo ye azaki désespéré par rapport ya choc o azali ngo ya mine oke minu te e akufi na mama minu te ba me kudia yandi neni balie ye et pas nani bon le monde des esprits est un secret hein? Akufi na ado on a yebisi to solo la bien famille ya Mama Chako bazolinga ba porter plainte na hôpital ya HJ mais yo siko mambo zolo ba siko yo awa tondimela yo tondimela réalité obiso to mono o to yebi okoki ko porter plainte na mutu akufi déjà intérêt na bino kozala nini intérêt kozala te parce que pourquoi ezali préparation ya monde des ténèbres le monde des ténèbres ezali na ba façon ebele oyo e déstabilisera vie ya mutu. Osomona monde ténèbres ko tiko pauvre monde ya mabe ko tiko pe salité monde ya ténèbres ko tiko ta musu pe lobi na okomi AVC monde ténèbres ko tiko pe na sema belé soki yo sa prudent na protection yes ko sa na protection société parce que pourquoi comment qui désespéré na explique bien que to traiter na no maladi babokela ye famille na bango batela na télévision ngana teta maman na nini oui je pense que na 2009 non 2009 watu sana boyoma afa boyoma bekangama sikoyo mama akufi famille na ye ezo regretter mingi négligence hôpital ezalaki na ngoma ebino yo lobi na négligence te ezalaki préparer na kati ya monde des esprits ezalaki préparer bino boyebaki yango to ezalaki préparer ou pas
biso tokoyeba yango te tant to comprendre mutu akufi tant to ko vérifier na kati ya monde des esprits ba biso beke akufi na maladie te ya minu te ezaki préparer lokola ndenge chiko pour le akufaki ezaki préparer osomona ngo de likamone ozaka préparer ba préparer ki ya atika mokilio pourquoi ba mama musu ba bima kasi na monde na bango bazana ba fidelité monde oya bango ezala ba fidelité mutu musu atela ka télévision lingaka yote te musu lingaka un jour yoko ta mabele yoko yeba yango te maître na bien na ajwana mama chaque koma inango nana kwa envier na ajwana ndeko na ngai ya mobali quand journaliste mboka o ya makasi na respecta ko makasi yeba ngo bien ke ndoki atela ka mabete atela ka pe agité osona do ndoki so amulika etwa ina wesa malamu anga kitsango adimina ko tsa mabele po ya so lokumu na bango yango ba mama akufiti osomona ngo OK soki ya zala prudent na misele da ba pasteur na bango te osonanda soki par ça ba andimela ka no septime quelque part osonanda ndinga yaka libose pa na biso yeba yango belelo nga kufa te azoloba nakatona no ndengo zoloba beseke nzambe na biso to sambelaka o parce que soki soka ndimaka septime nga tika la envie nenga tika la ne bongo na kibonzambe ze loko te pona bino yokana ebisayo bana ya Adam bakosumuka ka 3 fois bana ya Adamu bakosumuka ka 3 fois bana ya Adamu nzamba lobi boye Lucifer na peso makasi ya kobebisa bana Adamu memokola suga muluki ya nzamba lobi na koza ya rahma nzambe ya mawa pe nzambe ya esengo do rahma do nzambe alobi bona kozala nzambe ya mawa epa ya bikela munanga biso ya bikela nzambe me nzambe alobi bieke na seli mokili me yeba ngo bieke na kotinda milimo mususu o akobebisa bana Adam parce que na yeba soki bino bo respectaka mokeli na bino ya mabele pe likolo pe nzambe alobi mususu alobi ke nako chaka mokili na confusion mapata ya mwinde ko ngengaka na ba o bakondimelaka nzambe te me bakomona ngo valable mapata mususu ya pembe mususu bakondimela ngo eza mapata ya mwindo nzambe alobi na sali mokili na sa se reverse me mokole ya mulu kiyama ezala mo arabe kilumbo ya chuka mokole ya suka nde nzambe akolimbisa biso kaka ozona ga journaliste akolimbisa biso yeba ngo beke oto salaka awo yeba ngo beke nzamba lobi ngana ko tyo osasuma ka mokili ote na pesi ba ange na pesi ba malaika na pesi ba kudamu ozona na pesi ba djinn na pesi Kandar seigneur de guerre je obtenir la chance qui me désire mais tout me faut je invoque grand maître Kandar le seigneur de guerre ou on a ce qu'on enfant chéri à Lucifer abina pension magazi ke ndako bibisa bana ndamuka yeba ngo beko kosimba ami ya muntu te soki muntu la aboma muntu Kandara ko pekisa ye osomona ngo ba différence on peut comprendre ngo do milimo mususu bako boma mwana ya Adamu te milimo mususu nzamba lobi na ko boma ka bana Adamu te mususu lisumu mususu asala te mususu yo yeba ka yango te maître baliwe ekutani mingi na monde bato ya théâtre baliwana nyonso pe ezaka na nenga normal te mo presque bango nyonso bakufa eza liwa ya normalité presque bango nyonso bakufa Olanda ngana no simba kama sirika Olanda ngana no simba kae soko tale bien azaki na singa mona lata loketo na ye tous les théâtres azaki kana ngoka parce que ngana simba kae suka na ngwa kupaki yo pe o mona teke no pouvoir na yo ezaki limité prêtre na simba kae mais dès que binzambe l'église oyo tango pasteur otea na cher akobate kolanda ka bati wana te tango ya okende kuna OK mutu ozo ne ko sambela za mutu ekobo po nzamba lobi mwana Adamu moko te akoto obela Saint Esprit ngata ka sa rapport sexuel na ndako na ina mosi na ina kata mbeto lobi na ko choli liboko apeso impurité c'est ça do mutu yo fo mi batela kana na ndenge na oteke nzamba saki mokina confusion po nzamba lobi na ko sala mokina confusion parce que na yeba monene na ngai wana ngai te nzambe la zeba bongo wana ngai te mokina confusion po mutu za raison valable osani il faut luka siko fanini te nakende ko mi batela manga parce que ata soki na kina maître spirituel soki le la apesinga protection yeba ngo bieke soki simbi batolo bango Allahu akbar nzambe kumisama zoloko le kumu Osambela hein? Oui. Osambela wa. Moi je suis musulman. Nazali Mwalim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalim ba bengo maître. Quand on dit le maître parce que pourquoi ba yibika maître ndeba balobaka mais nazali mutangisi. Nazali guide spirituel. Nazali mulakisi nzela malamu. Bo lobo ba musulman ba bien. Oui.
kasi napesi bandeko nanga assalamu alaikum nga nazali mutangi na suka na kata 7e verset al-Bakara nazali mutangi na yebi divinité ezali nini na yebi ke expérience ezali nini na kati ya monde des esprits. Donc c'est ça. Famille ya mama Shako ezotala yo bato pe balingaki mama Shako na savoir faire na ye na musala bandai ko sala na kosenga na yo o adresser moi message na famille wana na bato pe balingaki mama Shako à travers savoir faire na ye mama Shako akufi totikali na pasi aza moko ba mama oyo c'est 50 ans de carrière c'est pas facile hein? Aza moko ba mama oyo azaki tango sala musala na yo moko milobela nzamba zwa lokumu mais quand on s'adresser na ba fan na ye et puis na ba membre ya famille na ye parce que famille na ye tikali na pasi ba omona ke balongola ke mino yo mona maka mususu mais quand on s'adresser na famille pe na ba fanatique mama Shako. Merci vraiment na monde nous bazola ndanga ye nzamba lobi il est larwa les radio mito uta na beto kosonga na mabele Osolanda nzamba lobi wa ina les larwa les radio to uta na mabete kosonga na mabe nzamba lobi to yena destiné to yena kadara eza kwa nzela ya moto le lelo so nzamba zui amina ye nzambe nda lobaki ekokisa mabongo pourquoi bayini na basa nini basepela mena kosenga liwa ezonga kate liwa ezaka pembeni ya bana Adam parce que biso bana Adam ya mibale ezali ba oyo bayebike bazali batu ya mabe pona ko disturba ba vie ya bato nzamba lobi mokolo ya suka na bino mulu kiyama na kolegisa ka bino na sunga na singa ya suki lokola pont na seko za la moto likolo ko za mpepe malamu ya ba ange yo soki yo muto ebike na mokili oya ya bana ya Adam parce que nzamba lobike ya azali nzambe ya muto nyonso malobike biso foto respecta kana no Adam to sabana ya Adam na Eve et quand je le sais donc na kosenga loko moko soki lelo mama akei akino kopema na kimia mais ba oyo nyonso ba biki basaka ba bena bango yeba ngombe suka na ngopesa la kaka parce que pourquoi le monde des esprits ba réclama kana ba o basali ba sumuki parce que le monde des esprits est divisé par 3 divisé à malamu ya mabe ezali yeba yango beke o bango basali ta muso nzamba baki mokolo akufa yango ate mais vike kadara ekokisame osomona ngo s'il te plaît, tous on a divisé par 3. Mais Baolanda biso. Expliquez bango nano divisé par 3 il faut tout le monde na sujet mama Shako nano. Na singi ba famille na ye soyez fort. Basaka makasi. Osonda bokanga maboko te toujours bosenga nzambe merci na ndenge ko ekokisami. Mon azongi na question tuninga mokili ezali divisé par 3. Ya mabe, ya malamu. Osolanda ya mabe nde ya malamu na o ezali balobaka te le monde des esprits mabe na malamu yango baka motema so yiba koyiba te na kosala te des mondes monde ya butu ezali o batangaka te o ezali recherche o babenga recherche spirituelle osolanda na kata recherche spirituelle o comprendre que monde mususu existaka avant biso so dige ndeto za bona moi monde muso existe na butu tango to na butu yana monde muso existe na kati ya moi ndo tango biso na na butu monde muso existe na na éclairage tango biso za kolala mokili ezali divisé par 3 mapata oto mona ka yango ti mapata ya solo mapata ezali divisé par 3 mapata ya mundi mapata ya éclairage na mapata ya moto ezali mabele ya moto ezali mabele pe ya mabepe ezali mabele pe ya bolamu pe ezali so mabele to vandele to sala émission za mabele ni bon ezali ba enseignement mais oya on ba enseignement il faut na télé c'est parce que le monde des ba lobike enseignement ba lobela na télévision té osolanda télé ça moto po ezali secret et quand journaliste talisa mutu ezali secret mama Shako azokene na lola to okene na lifelo bolamu na ende nzamba lobi bien ke ina fatakana lobi ke bino bosalisa ete bolongolele ba mbasu azanda oye pasoni echo tango loba ke anda oye pasoni echo moseke pasoni echo mo anda ya ozwa kisi to anda ya osani ayaki basalisa ye parce que mutu andoko produire ye saki echo mo mutu andoko azaki financier na ye ya ina okisite mutu ka oba pesa ka ye na ya ina okisite et pas na biso to na kata tabernacle pour défendre contre les forces du mal
Ozolanda. Yana mettre musa on gagner na muta gagner danger kasi mundimi otanga zotela biso ba ba pa ebike gagner danger au bomayo. Biso temple na biso balobi bo bien ke. Toko défendaka bakaya ba te mabena bolamu toko défendaka yango. Ozolanda grand prêtre. Donc ngana ça pour défendre bateau. Le temple na ngai ezali tabernacle pour défendre contre les forces du mal. Donc dès que ça va lier une famille na yo, so yepa na ngai okosolobiko. Asa wa yage pa na ome siko na suka osundoli. Yo kama grand prêtre. Maso wa dira boye balongoni minu yo mona minu te. Après na suko yo yebisa batu to ndimo ndeni. Oye, ta on a gagné Côte d'Ivoire. Na salaki ba mo ebele. Na kasuna kishasa te ngana na sabe kinwa te. Osomona ngo. Muto azaki yemei. Tanga kihika to muna sundeni. Yeme yango ya nani? Mafula mbongo. Nani? Sadat. Sonie chomo. Oui. Tant yeme ya kihika si. Ngape pesinga shimi na seni. Fona voyage no. Po ngana kima na nzungu na ye, famille na ye ba luka ba so nzungu na ye chomo ngana sakarango. O iloko anola tango yango. Oh ya tika ba intimidation. Tika intimidation. Na bien. Abdul, tika intimidation. Nzungu yango za nango ya ye. Famille elu nzungu yo za nango nzungu na eza intimidation papa. Naza njonga sone chomo. Ya bolamu po sone na osunga ba pauvre ba bola ba pauvre. Ya ko penga sunga kati. Bon ça va. Ngana luka ba bola yo sunga. Oui. O sunga bango. Oui, solo. Na benga famille mangwanga sa siko yo sunga bango. Ah bon? Ata ya muke oya pauvre na ngana za nango na ko pesa tango ya ba Allahu akbar nzambe zo lekumu. Ata 1000 francs. O sunga bango nani? Ata 1000 francs ya pamba. Ba Allahu akbar. Bon. Ça me kumisama. Allahu akbar. Il est là, il est là, il est là. Tu vois, tu as besoin de la belle. Rien n'était du mal. Abdul, famille maman Nadine kuna bazoni yo kwa ma ba okemba. Soki yo ki sunga ba kuna benga biso to ya na caméra to be. Na ça on a posé na ke no pesa ba don. Na vraiment faut na pesa ba ta ba don. Ata ça ki moga los faut na pesa. Il faut autopsier ça les mana famille kuna ba osanga 1500 ya pamba pour autopsier ça les. Kasi ko mbongo na pesa bango. Ata so ya pamba nga yoko mabembo nakola lelo toza vendredi au salon mo kolonini tokende bo ndenga na okomela onde na ko expliquer mo kolongo batu ba olanda biso na ko sala ngo okobenda pe ba image awa nde so ezoko mbongo ko ja papier te so inde ko mbongo na maloba ndeka oloba beka be so ya bien soki yo mutu ana ba problème obotaka te obalaka te ozakana ba difficulté familiale okomana ba nduta mongo te museki ndokezeli ba bokela pa ba déceber vie ya mwana mwasi osonda yo mobali okoma impuissant eloko ne konda dans les vides yango moko dans les vides kaka o mema mwasi na poto mwasi elobi ayilukela ta musu ezeli envoûtement ta musu mwasi ta monango yo sans le savoir oyeba et quand journaliste na ndinga bete na bobenga na numéro plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 numéro ya WhatsApp na sengi na bandeko nyonso bino bosala ba difficulté nazali mwana ya bibale parce que mama oya olinga contacter maître Abdul bolimbisa ngata mususu na songo sima numéro na ngazali plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 ngai Abdul nazali mwana ya bibale mama oshimine alobi mutu nyos o azali na ba difficulté ya financement ezala ya mbongo ezala nani o ya kobenga ngai akoza solution ya face ya rapidement vraiment non bien bino ba biso ba beta biso ba secret na bino bongo okende okutena mutu mobe osombi ba démonstration osombi makambo mais ayo utamona na komba Sonie Chomo Sadat osomba biloko wapi osomba ki ba démonstration yebisa biso somba ki wapi yoko na yebisa loko moko moi je suis un chaman pour défendre contre les forces du mal maître moko ta ole kana téléviseur ko lobaki ye tokene ko somba numéro e pana to yebi makambo na te est-ce que monde milimo yoko ko somba ngo yo mumsumuki est-ce que yoko ko somba milimo est-ce que milimo bango moko babasa ra posa mbongo te et to ko somba ngondeni so lelo omoni ke muta kenaka pa maître a somi numéro c'est que maître te yo connais bisa no bige est-ce que ngana ko tiko be numéro Abdul mo grand maître Abdul na peso gampo de kinana ba misaka sano na ko tiko sala parce que vous allez reconnaître na kati ya monde des esprits le monde des esprits c'est na matricule le monde des esprits c'est na guide le monde des esprits c'est na ba façon na ngopena ba comportement yo po ozala la kati ya monde des esprits soki le moni ke maître ba biso to tekela ko ma mère lukuta
Le coup t'as na zo bisa yo. So to teka mais pourquoi ba teka ta mo numéro teka si. Osala nini ozolo bebele. Obete biso masolo loka, obete biso masolo ke no obikisa mama shako, lelo siko ko mobete masolo ba vita. Na sala ba match ba vita ngai. Loba sala rien. Mais sala nyonso. Na loba sala rien. Jo si lo mali c'est yemo na temo na ngala na ngasiko so na ibike azaki na Brazzaville mais na ibite tamuso za Turquie. Ayebi. Osala nini? Nzutu. Tsengo kudi bende. Do dikulu. Mtuto oloba o preuve ezate. Ah, sikuna sala nini kasi? Bozela. Ozali kutu na ngai. Ozali kutu Gabele talanga bien ozali kutu. Kutu nini ba comprendre, faut ba comprendre. Kutu c'est quoi saki o bomba makambo ya solo. Yana ba musuba yaka pele ba kutu aboye. Ozonda ba tsaka biloko. Ozonda tasko makambo na sala siko. Yo bi loba sala rien. So yanga mona benga mutu apesa so eta musuba ba so yanga te. Est-ce que mutu mo aza? Benga ta mama yaka, ya pesa ngana yaka pesa so yaka. Po ba te so ya mutu te. Mama yaka boka soy no aba mona ngo bien que bandero balandi bozo mona soy boka lisusu aboimba misato yango soit yango oyo yango est-ce que na finiki na finiki so yango na finiki te ekokisa miti na tali prière te ekokisa miti déjà sikoyo. So eza susu na sali prière na kangi boye botika makambo yo makambo eza na batu bayebi yango makambo ba eza na batu bayebi yango dombongo na ziongo te musina shop ya batu kuna mena kozongisa ngo lisusu ozongisa nsonde kabela wa mama ya papa zwela mama mwasi wana zana mama kota ba peso kota na pesi mbongo na kabeli mbongo kabela ye moyo biozongisa ngo na pesi mbongo mama eza combien eza $100 papa mama mi kendele no ya wango merci bandeko balandi nga natiki bapesa mwasi ana kena mbongo na ye siko nalobi mutu asala makambo mutu asala bato makambo est-ce que ko beta tolo lo roi yozo beta tolo be ozo tanga pena bakomba bato balomanisa on a c'est lomanisa on place avant de sepela non iye moko ebisanga maître sur na comment ça bola pona bino ozonda temo na nga risel wa DJ temo na nga tigana wa DJ mais te ka bango wana batemo na nga ndeba o ba yebi miracle parce que pourquoi so lelo yo sala musano kitoko okolobela ngo pe poza ndeko na yo to na lobi te ba ya répondre nga batemo nde ba lobi ozonda témoin c'est maboma musupe ko sana kati mais témoin na nga ba yebi yo muta mposa mbongo kutu ya kitombe fe ya mwini yaka le monde des esprits ba lobi beke na kosebelisa ka bana Adamu na ba oba kondimela monde des esprits les 10 commandements des ancêtres les 10 commandements des ancêtres molimo asenga mbongo te parce que yemo ka patron mais molimo akosombisa ko biloko eko za référence ya image ya seboni boko sala mutambongo olingo ko ba 3 millions okomi ba dollars nzira ya kusibuka yakele gajo wasi na yo kusonite oyo kusanga sonite bandeko balanda ibiso to komi pratiquement na suka message nini opesa bango papa mama en dehors ya témoignage oyo ya sali na ba réalité abeti pona mama Shako tolandi na bino ndenga zwi kesi wana mama oyo azai moleki nzela abwaki soyi akepe na $100 na ye biso bato tikala to saka émission Abdul nini oyebisa bato balandi biso en résumé koleka na on émission na biso. Bon, les basuka nga ezali o no sa yebika za na difficulté ya molili ya mabene ya malamu aya liboso na ngai ya enseignement ezala na succès ezala na nyonso oyo yebika za difficulté na kati ya monde oyo ya masumu oyo
oya kobenga nga vraiment na kosepela makasi parce que nzamba lobi yo mona dada mokosala mutu mabete na pesi connaissance po lobi nango boyeba kosunga ba o bazali na sima na bino ngai nazaka kosunga o nyonso ayebiki azala posa koma na sikise abotaka te abalaka te azala ba difficulté azala makwanza na nzoto esilaka te so mbala moni ke kosimba te o obungisa mutu na famille na o te mususu na libota na bino balakelo mabe bakalamité wana tu wana na kokata yango na singide bandeko nyonso numéro na ngai plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 oya kobenga na WhatsApp akoza mutuna na ye pe na yano na ye na 45 minutes na kosunga ye. Merci beaucoup bandeko balandi to solo libongo na maître Abdul azam moko ya batu oyo bazalaki na mama Chako ameki ko expliquer bino atalisi bino pe démonstration na ye. Et ya ressemble à lisusu te biso to komi na suka émission na biso. Merci beaucoup n'exaucer mon vous dio azaki derrière la caméra. Merci aussi à notre cordon qui est Trésor Walukonka na pesi mbote. Merci à madame Bella Dinganga, sans oublier madame Clarisse Kalou. Message des Arara ya matanga ba condoléances na famille Kaloufila où il perdre vraiment moko ya babaoba matanga gobi malobi. Toko kundango mokolopega ya samedi na Congo central. J'espère bien que non, tout va bien se passer. La famille toza na beau assister biso. Toza vraiment na besoin d'assistance na bino. Corps eza na morgue ya hôpital ya 7 ya njili ya ba chinois. Ekobi malobi samedi toko kundango bongo na Congo central. Merci na soutien na bino. Merci na bandeko balanda biso. Et quant à nous, on tient à vous dire merci. On se retrouve au prochain numéro. Na invité à Sika. Bino batu bolinga bo défier bino na bino baninga na bino ba maître. To yambi bango a baleki ebele. Yo komono David, komono merveille au conseil biso David. Vérité bimi awa. Ce que vous avez besoin de mission où il vous permettre contradiction, il y a ba vie et vous permettre biso bosa l'échange. Tozali, bobenga biso na numéro ezana se ya ba télévision na bino. Tokutani bomba la sima. Merci, ciao.